Sasa tunafanya Jode Raima hii, banduku muone, muangalie vile vitu vinaanguka. Hii ni wago, Mungu anatunusuru, anatuamsha wazima, anatuchunga. Maskini. Dunia na kutafuta riski. Bandeko mbote na bino. Bomoni ba image ya mawa. Moi personnellement je fais mon travail d'interpeller le gouvernement, les autorités, ceux qui dirigent la RDC. C'est triste et malheureux. Bandeko toza koloba ne tozoloba te. Tobandi koloba ngo ke peuple luba en danger. Bandeko. Train est déraillé. Oh, ils ont suivi deuxième fois, troisième fois. Kaka bango. Baka saye bazo kende kuna et déraillé bakufi et communauté sorcellerie. Mais bandeko, oh, ils ont pisanga passé, hein. Na souffrance nyonso ya baluba. Baluba lubagade. Souffrance nyonso baluba baza komona baluba balubagate. Bikolo mususu mteluba ah bandeko o baza bato mitema ndenge nini. Baluba baza bato mitema ya ndenge nini bandeko. Bato ya bikolo mususu bakoluba mais bango moko baluba on dirait que tu bazo mona bango te. Pona baluba bango intérêt personnel le reste baza tina na ngote. Babadi banga oh soki mukembe soki nani di kembe nani amona kate pas ces na mboka na bango amona kate mais c'est grave ni tala batu ne bakufi bandeko na kuma priya ko lala mais tant na moni yango na bino na interpeller susu ba autorité tant musu ba kosala moi quelque chose. Alors les gens se demandent pourquoi toujours les Kasaïens qui partent vers Katanga. Toujours Bakasai. Jamais on a Bakatange Bakimi na Kasai. Kaka Bakasai Bakima Kabazu Kende Kuna, il semblerait pour Nakolia. Ah! Vous êtes au pouvoir, vous avez au pouvoir. Yango pouvoir ngo chilo mwazwa ki pona ko sacrifier bandeko na yeto ndenge nini. Baloba te, baloba o passer na mukongo ni gabisote. Au contraire, moi je fais un travail
oyo bato fo penza bandima po nga naza na motema mawa naza ko interpeller mais yo muluba yo moko osala oni bandeko namona bato bezana mitema mais je me demande si baluba bazana cœur neti ya biso mutu moko ko penser na baluba te bazo kufa neti ba kafar ezala président ezala ba conseiller ezala ba miyibi ba yiba mbongo belé rien du tout bandeko za ma mingi comment bako sacrifier bato bakufaka bovai na bino neti baza bandeko na bino te est-ce que bato bazo kufana parmi bango boye bango te mes chers frères et sœurs chers amis nafandaki naza vraiment fatigué pour la 4 heures naina kono lala nga bité tina chate loko eleka yango na otila bino kaka maloba ya bato interface ya bato ne bazo lobaka nazana makabusu ya lobate nga message na nge yalike bo penser na bandeko oyo bazana kasai bazo kende ko fanda pa ba nani pa bakatangi batangi be balingi te balobi bango bako yamba misère nyo so bakasai te siko mboka ezotika na banani mboka ezotika na banani rien bandeko namona batu mitema ezanga mawa mais oya baluba non ça c'est trop jamais mona mona bango aleki wana bandeko ba te potala na mboka na biso boy batu bazo mona pasi to aider bango rien eza mawa kobala kote wana ezomona na clair ko bala côté kuna fo boyo kaka eza mawa na triste mais comment bato bakoza na mitema ezanga mawa mitema ezanga bolingo pe mawa ezanga mawa pe ezanga bolingo combien de fois banda besoin pouvoir bato na bamona rapasi na kuna na mbujima ikananga OK na mbujima ikananga on dirait village on dirait ba village na base cette fois-ci baluba orgueil bosalaka cette fois-ci n'a pas essayé pour n'habiter pour Urbani. C'est l'unique province où ils ont souffert nania au Sakanate et Zabino. Et c'est l'unique province là où on trouve des paresseux, des gens qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler. Isakuna. Bosala bilangate, moye basi bali yate, na basi na mibali ba paresseux. Bozo ki masiko côté ba courage ba ali pour que je ne sais pas moulou basiko yo vraiment na éviter courage ni roza nango pour fongola monoko bano ba bato bali na éviter soko bano ba nini biso tozolo bazo finga biso bato finga mais comment to mona bandeko oya biso ba mona ka pasi ya ndengo wana et puis bino bozo kino lia ba frites na Dubai ba mindele pe batali bino bakamwe. Bon, nataka ba n'importe quoi, au kana omona natie po ina 5 ans okokite na 5 ans okoka na déjà kufi akamba tango bandaki na usurpation pouvoir na koyiba oyiba est-ce okokaki okanisaki 5 ans ezalaka 20 ans lelo pe tokomokende wapi ekomi ya mikolo ya kokonte na misa ekomi mikolo ya kokonte na bakomi na suka to na suka te baperde to baperde te alobi bien mal à qui on en profite jamais bien mal à qui on en profite jamais oyo bayibaki yango moni ti sikoyo akomi kiwelewe basimba boye basimba boye lelo depuis que na banyo compter ba voyage akei asongi atusoli donc nakala ba 600 voyages nakili de komoka pilote
Nayebi na lobby. Est-ce que pour na mutaye pour la pilotage? Est-ce que bon ça la 500 voyages? Alors mon frère, ne fils que dans la 10 vols, pour y avoir déjà au piloter. Mais il y a combien de projets, hein? 600. Non, il y a des soins, ça a posé mon rabaluka, avion. Mais est-ce que vous savez? Bandeko, tozo continue kaka totala oyo soki eza nini soki na komona ndeko azoloba bandeko lelo naza likambo kosolola na bino mpe nasengi bino bopartage video oyo parce que likambo etali biso nyonso nazobanda na bokorapele bino ete na mboka oyo il y a eu une période où ezalaki ke soki batindeli mbongo na Western Union okei koretire mbongo wana avant bapesa yo mbongo basengi yo ofuta 1500 francs oyo babandaki kobenga fake identification tokomaki kofuta mbongo wana sans même réfléchir mais ntango mayele na biso efungwami totelemela yango lelo mpe likambo wana esila na Western Union kasi oyo nazali komona lelo mpe ezali kosenga biso totelemela yango mpo esila likambo nini ezali koleka lelo ezali makambo eza koleka na basupermarché likambo oyo tozali komona soki yo okei mpo na koyeba okei kosomba biloko okei na kese mpo ofuta omoni batikali na 300 francs na yo to 200 francs olie bazongisela yo 300 francs to 200 francs bango baprefere kopesa yo babombo yo mpe ozwi babombo wana mpe okei ozoseka na ye bapesinga babombo yo eske ozoyeba teke bato wana bazali koescroke yo mpo oye kosomba batekeli yo eloko oyo ozalaki na posa nango te okomona mutu moko awuti na babombo soki wapi soki conteneur ya babombo alibi ete na kotekela yango bakongole na makasi mpo bakongole bazeli bazoba bayebi bien ke kongole akoreklame na ye eloko te yango aye na conteneur ya babombo atie kaka pembeni na kese alibi yo banda kotekela bango babombo wana peut-être valeur nango ezali ba 50 francs mais akopesa yo mibale 200 francs akopesa yo mibale 300 francs yo mpe ozali kosepela na yango ntango bazali kokende kovanda entre bango bazali kobenga biso bazoba parce que bazo comprendre te comment peuple oyo ekozala boye ntina biloko tootekela bango na makasi bazali kozwa yango nazali kosenga na biso bakongole lelo tofongola miso mpe totelemela likambo oyo mpo soki yo okei na supermarché mbongo na yo eza ya kokoka te olobi obakisa bombo mibale mpo ekoka 200 francs ofuta na kese bakolingaka te mokolo moko te mpo bayebi ete 200 francs ezali mbongo ebele mpe eza na valeur mais pourkoi yo ozali kondima yango nakendaki na supermarché moko kosomba biloko ntango nazali kobima ifale bazongiselanga 300 francs namonaka bapesinga babombo natuni ye mutu yango pourkoi opesinga babombo o échange eza te nabengi bala moko responsable na bango natuni ye ami monsieur pourkoi ozopesanga babombo azoyebisanga kime soki échange eza te basala nini natuni eske yo na mboka na yo moko eske koki kosala likambo boye bokoki kozongiselaka bato babombo ce monsieur là ayi le courage ya korépondre ngai awa ezali makambo ya Congo eza makambo ya Kinshasa kolobelanga makambo mosusu te oyebi nazali koyebisa bino je suis choqué et je demande à mon peuple aujourd'hui de pouvoir se mettre debout totelemela likambo oyo topartage video oyo à partir ya lelo soki okei na magasin okei na supermarché okei kosomba eloko balukela yo échange soki etikali 300 francs etikali 200 francs balukela yo échange bapesa yo 200 francs na yo mpe 300 francs na yo mpo ete ezali 200 francs 300 francs ezali mbongo soki yo okei na supermarché ozangi yango malgré baza bamillionnaire jamais bakolingaka kotikelaka yo 300 francs to 200 francs mpo ezali mbongo bongo yo ozali kotika yango mpo na nini congolais topartage video oyo mpo nazali kolanse opération no bombo okei na supermarché osombi biloko soki etikali mbongo na yo échange yo zela wana ti bakopesa yo mbongo makambo ya kondima
lisusu babombo na bamushar wana esili a partir ya lelo bino bato oyo bosi bozwa na vie oyo bozalaka moto atelemi aza koreklame 200 francs 300 francs na ye yo si mozoganga zwa kaka babombo te toza presse bino bato bosi bozwa na vie lelo oyo tozali koloba na bino botika baorgueil bosalaka wana botika baorgueil bosalaka wana toza na posa mboka oyo ekoma mpe mboka bato bazali civilize mpe baza na badroit na bango tozali kotelemela makambo wana lelo tolobi ete opération no bombo na basupermarché tose mobilize topartage video oyo bisika nyonso ozali mwana kini okenda kati ya supermarché mbongo etikali telema bapesa yo mbongo oya bombo oya bapesaka wana boyoki bino moko opération bombo yo soko otali video oyo kabola yango soko otali video oyo yo pe kabola yango po biso nso tosalaka yo otali yango yo moko tiki mais yo ozoparticipe te ozocontribue te ndeko na ngai bon alors totala ndeko. La Bible interdit de faire confiance à l'homme. Nous sommes tombés dans ce piège. Nous avons pensé que Tshisekedi était l'homme de la situation. Il n'en était pas. Il n'en était pas. Et il ne l'est pas. Il ne contrôle pas la situation. Il a perdu le contrôle du pays. Félix est là. Il faut avoir pitié de lui. Il ne sait pas quoi faire maintenant. Ah, bandeko. Ils ont passé, hein? Vraiment, ils ont passé. Parce que nous soutenions l'opposition. Maintenant, l'opposition est là. Nous souffrons toujours. Et quand nous souffrons, nos frères qui sont ailleurs, qui ont fui la province, qui sont à Lubumbashi, dans le courant, dans l'eau, en train de manger des fruits à moins cher. Quand nous nous réclamons ici, non, taisez-vous. Nous qui sommes au front, nous parlons, taisez-vous. Parce que quand vous mangez là, ça entre chez nous. Au Kasaï, nous souffrons plus qu'ailleurs. À part nos frères de l'Est qui sont plus en guerre, qui sont obligés de fuir. Mais nous souffrons ici. Au Kasaï oriental, il n'y a pas de supermarché. Pas même un seul supermarché. Donc si tu es au Kasaï ici, tu veux manger les fruits, tu vas faire comme ça. Tout coûte le double d'ailleurs. Et c'est nous qui payons le prix des tribus. Parce que nous avons soutenu l'opposition. L'opposition là est au pouvoir. Nous continuons à souffrir. Et nous avons même l'impression que nous souffrons davantage. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup d'espoir. Nous nous disions maintenant, on va quand même penser à nous. Il y a des gens que nous avons soutenus qui ont maintenant pris le pouvoir. Plaidons la cause du Kasaï. Nous souffrons au Kasaï. Notre peuple est en train de fuir, d'aller ailleurs. Ce n'est pas à cœur que veux-tu. Le peuple ne veut pas. Chacun est bien chez lui. Si le peuple est en train de partir, c'est parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous qui avez fui, si vous voulez défendre ce que vous défendez, rentrez, qu'on se batte ensemble, qu'on meurt ensemble. C'est d'abord le Congo central et un État fédéral. Il le sait. On a tous un statut de plus à l'IDPS. Un État fédéral. Ce n'est pas que la Bossie a été yango, c'est la commune à yango, yango. Parce que le pouvoir n'a pas de yango et pour rassurer tout le monde. Alors, message européen, c'est la peuple congolais et en particulier le peuple du Congo. La carte de Congo, il y a des messages européens, c'est espoir. À propos vraiment, il y a des camarades de l'Obaké qui ont été jusqu'au bout. La prise à mon espoir que les autres sont menacés. Dans le bâtiment, tu m'as l'Obaké, c'est à Koufa. Mais ça qui est Bango, Ngai, la Kozo, c'est un Naponaye. À Koufa, c'est Azali. Azali. Aloupa Yango. Aïtekina Bakongo, Bafana tranquille, Mutumoko ya Kipesa Binganga Dobi. Soko négocier na Kagame pour la monnaie Mazonga Sala. Pour la Sala Yango. J'ai négocié avec tout le monde. On va voir vos joies. Décision pour que moi n'entende. Même Joseph Kabila. Je lui ai dit, Boutawana, c'est mon grand frère, il doit rentrer chez lui. Et l'oyo, yo yebi yango, Matoma la Nangai, ba yebi yango, il est là. Donc message qu'il y a dans ça na Bakongo, Tozala Yimi, et puis son nom sont derrière mon enseigne. Pour que tout matérialiser, volonté à peuple Oyo, et décider à la Congo central. Sinon, eh bien, j'ai Moutalobaka. Matoma, j'ai eu sa mot, pour
c'est bien. Ils savent ce que moi j'ai fait pour Félix Tshisekedi. Donc, le coup là, il m'a mettre le lobby en haut, et bien, c'est pour ça la manière. Alors, vous, les alliés, le 70e anniversaire, il y a mort, il y a vraiment message pour l'anniversaire, il y a mort, parce que vous avez le 12 octobre 2021, à totaliser 70 ans, depuis Azomsa Kinzo, Nassi Amabele, mais Mouli Mouna, les alliés. Alors, message, on peut ça pour l'anniversaire, pour le pire, ça la malade. Ce qui est malheureux, les Mawa, il faut qu'ils soient beaucoup, parce qu'il faut que les Mbangu, Azali Mkongo, donc honorer quand même la mémoire de je l'ai toujours dit, Bana Wana Bayokana, ils sont pas Kongo Toyokana. Quand on a quitté Tipona, il a libéré mon ancien, dans le bac à l'aéroport, ce n'est pas Kongo Toyokana, on a pouvoir, tous on a pouvoir dans le biseau, il faut Toyokana. Oso ko toyokanite kumukimbango akopesa biso na bafripo mbumba akopesa biso mokongo tokozwa eloko te. Sasa twende baluba bakasai banakabulanaka kama diplome ukwe kompetent ushikwe kompetent atakuangaje kujiba angaje akikutanisha tu ndugu yake eko pale ata ashina na diplome ata ashina na kapasite ya kurefleshir ni intellectuel Kasai ataweka ndugu yake. C'est très mauvais. Mongere kuma justice bantu bengine beko condamné pour rien parce que on a pris aba bantu basho kufunda masomo anakuwa pale na orgueil yake ale mtupe mule mkasho mwake mkasho parce que bakasai boka jiabo ni maguyu bakasai barekalaka na ile mupaya moya iku trop prononcé ya bongo sana bakasai beko bongo tuku naona kusome de l'etat bakasai ni batu ba maambiance banapenda kucheza mishiki ba mabongo ya makanisa ba pasteur 100% ya makanisa 95% ya ba pasteur mkongo ni bakasai 95% ya ba pasteur ba mabongo ni bakasai parce que ni ba escroc Kasai ni escroc Kasai eko bongo Kasai atakutanisha kama kulanda sasa fundaka masomo ashikufunde masomo. Exemple typique, Papa Tshisekedi, ashikukuya docteur. Ce livre ici me dit beaucoup de choses. À l'époque coloniale, là, quand les gens sont partis, pendant l'indépendance, on n'avait pas des gens qui étaient docteurs. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont étudié à l'université. Maintenant, posez-vous la question, quand est-ce que Papa Tshisekedi était devenu docteur en droit? Posez-nous la question. Posons-nous la question. Donc, Bakasai est un typique yabo. Bon, j'en peux d'avoir beaucoup de divertir. Moukini me raria. Oh, état de siège. Par exemple, comme état de siège, tout le monde a Tshisekedi dans ma fête. Tout le monde avait un champagne, mon avion. Barafanyaka, bale ma présidence. Barafanyaka ma avion, ma fête. Yulu. Fête mon avion. Barafanyaka pa mai. Tshisekedi, tout le monde a l'mpokela avec Jean-Claude Van Damme wapi. Par bateau. Il est ça Moukini quoi, état de siège. C'est des gens qui n'ont pas de gêne. Ils ont un truc très méchant, trop prononcé. Les Bakasai. Bongo. Ingérence. Mubaya sana. Autour les biona, bale beko na représenté chaque tribu, tout na ona non, chaque province, on voit les lacunes, les seules personnes, même à l'époque ancienne là-bas. Mais même à l'époque ancienne, attends parler par après Kasavubu c'était un bon gestionnaire, c'était un monsieur qui parlait de choses réelles. Et bah comme on va les carafi. Beko na droiture. Oui, il faut tout mieux les aider. Il faut kulanda bongo. Il faut tout s'aimer vérité. Tout le monde a attaché à pas tout le monde à réunion. Ni bisa obebaka kaji. Il faut s'aimer vérité. Et même quand on va dans les réunions avec d'autres frères qui ne connaissent pas, parce que les Congolais, nous ne connaissons pas. Moi, j'avais eu la chance d'avoir un papa qui nous envoyait un peu mon vacances pour ma Goma, pour ma Kinshasa, ce qui fait que ça fait ouverture d'esprit. Bananya bakasai balenda kusema sema bakatange baliwa bakasai. Oh balibaua kama nje non. Ni pale tunaenda mu réunion kaja muni ya kudefendre bakatange. Ila sema kabana abakubabebe na mama shati banaanza kubakata bicho. Haikukwe vile. Ile mambo pale ilitokaka mpaka hii mifano tu tunaona leo ku presidence ndio vile banaanza kujikomporter mkatanga bakasai. Unaenda kwa entreprise yote vile mnaenda mwali kuya pale bonjo ba directeur bonjo biote mimi nenda ku défendre les mambo. Atele mama touche mune nchambula. Ainifwa kintu parce que mimi affrontaka bantu mingi beko seul contre tous mu réunion. Mimi nalomba parole. Mimi naanza ku défendre mambo, mimi nasema vérité, mimi nasema unaona mambo muna shika leo hapa.
hii mambo ya bakasai banasema bonjo bakiri, bakasai banasema bonjo bazuri, bakasai banasema bonjo ba compétent de la République, bakasai njo vile ile mambo shi tulivivre kuma Kongo. Oui, kule kuma Kolwezi iteza kumitaya manjina ba directeur bote balikuwa paka bakasai. Utakutanisha bababa, sa baba betu bali balikuwa ba chef de service ya ba médecine parce que balikuwa vraiment ni ba akili. Mais utakutanisha bakasai mkoa benyewe. Oui, il faut tuseme vérité, kila mtu akona kwao. D'abord, kama unakuwa mu République, mulenda mwana kuya anujisha manyumba, anabeba manyumba yote mzuri, anapatia bakasai. Même bali banaza kuleta masalaire, ou même banaza kuleta ma merci yenye mulenda mbo. Ma crédit ya bakasai ilikuwa ya nguvu, ya bei, ama ingine ya chini. Njo mimi naendaka kudefendre ile mamambo mu ma communauté kama tunaenda kusumbulia mambo ya mkini. Utaona banaza kwa hiyo bakatange na kwa bekalake tu bien mais non. Bakatange ni bantu babaya. Oui, c'est vrai. Mais ile mnasema kasi balibeba bichi, mashoka banaanza kuwa bakasai ya bongo. Abikukwe vile. Haikukwe vile bali bafukusha njo banasema mkutie kwenu. Mkwenda kuikala mu magari, mkwenda kuikala kwenda ku makasai kula bakujue, matrai kukuyaka hako, bantu banaanza kulukula mamalari, c'est mwile cadre bakasai bali kufuaka. Mauvaise gérance ya vile bali bafukushaka. Aila sema balibebaka bakasai banaanza kubakatakata sa vile barwande bali katanaka. Njo vile shatu yuake vile. Mimi tabaexpliquer, mimi nenda kuexpliquer mamambo. Donc mambo ngine tunafanyaka, il faut moi bandeko nayoki elengi, nayoki vraiment elengi, bien que nazoyoka te, nayoki elengi ne mamo azoloba, mais minute kumya muke, sinon te na moi 5 minutes tikali bamusu baosala te. Tika na longola ina tata oyo. Mais quand nous devons dénoncer des choses, nous les dénonçons. Vous voulez porter plainte au député Dominique Mounongo parce que vous voulez faire peur à qui? Commencez par porter plainte à vos frères Kassaïens qui font n'importe quoi au Katanga, qui violent, qui tuent, qui dominent parce que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez créer au Katanga? Quelle est la guerre civile que vous voulez créer au Katanga? Qu'est-ce que vous préparez au Katanga? Comme si tous les minéraux que vous êtes en train de piller au Katanga ne suffisent pas. Vous voulez maintenant anéantir le peuple katangais. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Moi, je me disais que la leçon de 1992, c'était une leçon pour nous tous. Même si c'est Mobutu, dans ses histoires politiques avec les Tshisekedi, qui avait utilisé les gens comme les Baba Koundou. Pour en arriver là, nous devons faire tous un effort pour que la paix puisse régner au Congo. Et vous, les dirigeants, c'est vous les Kassaïens qui avez le pouvoir, construisez chez vous. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça vous choque quand on vous parle de construire chez vous. Pourquoi est-ce que vous nous dites que c'est vous les professeurs, vous nous dites que c'est vous les ingénieurs, vous nous dites que c'est vous les médecins. C'est vous les plus grands intellectuels du Congo. Mais qu'est-ce qui empêche que vous puissiez construire chez vous? Qu'est-ce qui empêche que vous puissiez investir chez vous? Moi, je ne comprends pas cette histoire. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Nous avons tous des origines. Pourquoi est-ce que vous, le Kassaïen, quand on vous rappelle que vous êtes du Kassai, ça vous choque, alors que vous êtes le premier tribaliste du Congo? Ah bon? Vous racontez quoi aux gens? Le plus grand tribaliste, c'est bien vous. Là, Dominique Mounongo, nous sommes de tout cœur avec toi. Nous, les dignes filles du Katanga, nous sommes dignes, nous sommes de tout cœur avec toi. Quand je vois ce qui est en train de se passer, qui s'est passé, je crois, le week-end. Oui, Madame le maire, ma soeur Mouewa, brave femme, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Merci. Basi yaka bakatangez batomboke hein? Lelo na Lubumbashi botala. Lelo na Katanga. Owana Alexis bino eza lelo na Katanga. Tika oya yoka mata. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je ne vais pas bien parce que là où je travaille là, il n'y a pas de courant. Vous imaginez la galerie présidentielle dans la commune de la Gombe, courant Ezati.
Donc, commune où elle est commune, sur les lois exacts. Tous pareils. Donc, comment vous voyez Moussala aux Osamera qui courait Katarati. Donc, si vous avez la chaîne à télévision, il faut déjà, si vous avez la métier direct, vous branchez directement dans le groupe électrogène, c'est plus sécurisant que courant cinéma. Il y a un bon ami tout là. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Mais comment on va stress? Aux oya musala ou éviter ce que vous travaillez, aux oya musala ou éviter donc pas stress. Les leçons courant électrique, rien ne marche. On a créé des besoins où il y a ça la marakaka na courant électrique. Donc, on aurait pu avoir courant dans ma forme nyoso, tozana maï, tozana moi, tozana de l'air. Il y a un peu inauguré qui kuna moi, ezate, salamekate. Barrage à ingage na ebi kututi. Donc on vit stress sur stress. Comme on l'a fait pour faire pour stress sur stress. Et là on se fait stresser. Mon salaire fait stresser, collier fait stresser, ma camion se fait stresser. Mawa. Incroyable. Lobby na Grand Hôtel. Grand Hôtel, tokinaki eloko ya Piamba. Optimum, merci pour Yambaki Bassi aux Obenga des femmes phénoménales. On était là-bas. Grand Hôtel de Kinshasa, Kouré Katani à tête 10 photos. Charlie, collaborateur Nangai. Donc, moyen T. A ko filmer pas Kouré Katani. Bokati na ba caméra pour moi, vous filmer la bolide des atis. Vous allez Kouré Zongi Bobati pour filmer. Ba danseur Bazobina. Moi, bon, la bango ya te pour Kouré Yati. Vous imaginez le Grand Hôtel de Kinshasa, Kouré Zokata. Donc, comme il a gombé poire. Biso katoza kolenga bat bazova na komina gombo mole mto va na komina gombo azala ba avantage na so biso so ndenge mona amna na masina na yo mto ala gombo biso so kuma polo je préfère encore avoir na masina au moins kuna na olia mbisi ya fresh na osoma bilo na bien na calme à part ba kulu na quoi de toutes les façons ba kulu na ba kuma partout na kini donc commune mo eza en épargner sous les actes donc eza passé lelo na koyamba Yves Bouya j'espère que courant Bouya so yete na ebité to retourner kana ba moyen de bon soit to retourner libanda soit au place de tourner parce que je dois recevoir Yves Bouya. Alors bandeko naza na mutu moko awa mais minute vraiment esili alors et tu as même la seconde. Mes chers amis, bonjour. Si je fais cette petite vidéo, c'est en particulier pour m'adresser au président de la République. Monsieur le président de la République, je ne sais pas si dans votre fauteuil vous êtes à l'aise face à la situation que le peuple congolais est en train de traverser en ce moment. On se réveille le matin, votre ministre fait un communiqué,